C'était un grand plaisir ya kozali boso na bino ndenge ka masolo ezalaka. Toto sepela mingi kozalaka na bino et nous sommes presque à la fin. Eloko malongo ya malamu umelaka toujours te yango wana ezalaka toujours kitoko. Bamboko to olakisa bino po botala ndenge ni mboka baninga ezali, botala ndenge zamba ezali. To vivara neti to wana kati zamba moko construit. Baninga baningisa banzete te mais Kinshasa banzete sila espace aboye banzete boye kozonga pe na Kinshasa. C'est un peu ça to lakisa mboka baninga ndenge ni ezali, États-Unis mboka green. Vraiment si tout mboka biso to fandi mboka ezali green na green nzete za partout et permettre que mbatu ba vivre kitoko quoi. Botika kobebisa nature nzambe botika koteka banzete oyo pesa biso kita kitoko boyi makambo ute koleka na G20 mbalo balobeli makambo ya climatique et kosala bien omoni oyebi ke Amazon Bezos apesi 1 milliard pour na changement climatique. Bon masolo to kobeta ngo sima botika la kitoko bolala bien bo s'abonner na chaîne à suivre. Bye bye.